pour le peuple info lingala mbote na bino nyonso na esengo nyonso tofongoli ya lundi 13 octobre pour la retraite sabino. Président intérimaire ya Assemblée nationale honorable Isaac Jean-Claude Chilumbai abeta ki masolo weekend eleki elongo na monsieur Shigongo oyo azali bongo secrétaire général ya Union interparlementaire pona oyo etali bongo sa 51e réunion ya Genève héritier mapinde mi apesi nous détail. Coopération parlementaire entre République démocratique du Congo na Union interparlementaire yango ezali kokoba malamu na service ya kimia action humanitaire pe ba droit de l'homme ezali kotambola kitoko en marge ya tenue ya 151e assemblée ya Union interparlementaire où ezali prévu le 19 kino le 23 octobre 2025 na Genève na Suisse. Président intérimaire ya chambre basse ya parlement honorable professeur Isaac Jean-Claude Chilumbai Moussaou ayambaki weekend eleki na cabinet na ye Camerounais Martin Chigong secrétaire général ya Union interparlementaire après ba échange oyo ba délégation nyonso secrétaire général atalisaki porté ya visite oyo ya amitié ya solidarité pe ya fraternité ezali ko renforcer bondeko entre RDC na Union interparlementaire. Na tournaye honorable Isaac Chilumbai atalisi ke ba échange oyo balobelaki mingi accompagnement ya Union interparlementaire na résolution ya crise sécuritaire pe humanitaire oyo ezwami na partie orientale ya RDC. Honorable Jean-Claude Chilumbai a plaidé pour un renforcement et un respect à ba droit de l'homme pe mingi penza na période oyo ya guerre ba personnalité nyonso mibale ba aborda ki lisusu avenir ya Union interparlementaire ba défi oyo ezali lié na ba différentes prérogatives pe participation active ya RDC na ba activité nyonso ya organisation parlementaire internationale. Bosimba pe boyeba ke secrétaire général ya Union interparlementaire Martin Chigong ye elongona honorable Jean-Michel Samalukonde Kenge président ya Sénat avant à boucler séjour na Kinshasa. Bosimba pe boyeba ke ba assise oyo ezali prévu na Genève délégation parlementaire ya RDC ba koko ba action d'appui ya grande campagne diplomatique oyo ezali lancé pour la reconnaissance ya génocide na niveau international. Président de la Commission électorale nationale indépendante Seni Namokuse Denis Kadimakazadi a dirigé qui travaux, il y a validation, il y a plan stratégique 2025-2030, il y a Rojak Oyo et Salmaki du 6 au 7 octobre na Yaoundé Kuna na Cameroun Stéphanas Kande. Denis Kadima, na tête ya réseau, ya borgane, ya gestion, ya élection d'Afrique centrale. Rogeak Namokuse, Pelisusu, président ya CENI, ya RDC, a dirigé qui misala ya validation, ya plan stratégique 2025-2030, ya Rogeak. Oyo Salemaki Kobanda le 6 kino le 7 octobre na Yaoundé, capitale ya Cameroun. Quelques jours avant le scrutin présidentiel, au Yambo Kababengi Cameroun et Sangisaki ba représentant il y a 9 États membres, il y a sous-région, beaucoup tani au il y a haut niveau et ça là qu'un objectif il y a qu'on définir feuille de route il y a réseau pour les 5 prochaines années, ba échange oyo et permettre qu'on identifier ba priorité commune, ba ressources nécessaires, puis ba mécanisme et suivi et évaluation il y a progrès. Oui, bah réaliser un renforcement, il y a gouvernance électorale en Afrique. Misala oyo bénéficie que soutien ba partenaires techniques et financiers, pe appui marqué par l'autorité camerounaise. Mingi Penza, ministre et administration territoriale Paul Atangani, na allocution na ye ya ouverture Denis Kadimakazadi, alobela ki nécessité ya kotombo la ba processus électoraux inclusif et transparent na kati ya région. Alobi eza na litomba bayeba na kokuta na katango nyonso pour na ko partager ba pratique électorale na ndenge ya malamu. Boya salaki référence na l'élection oyo ezali kosalema na Cameroun octobre 2025. Président ya Rogeak a commissi choix ya Yaoundé lokola symbole pour na bokutani oyo. Bosimba pe boyeba ke nouveau plan stratégique 2025-2030 ezali kotia accent particulier na inclusion. Ezali ko favoriser participation ya ba jeune pe basi ba peuple autochtone pe ba minorité. Ezali ko kotisa ba enjeu contemporain mingi penza na utilisation ya intelligence artificielle pour lutter contre désinformation et renforcer la transparence et le processus électoraux. Parti Lumumbiste unifié par Luna Mokuse na Bokambemi ya secrétaire général Godefroy Mayobo bazalaki na matinée politique weekend eleki na siège na bango kuna na debonom na commune ya Matete Héritier Mapindemi Iganting.
Nabo Kambeme ya secrétaire général, chef du parti, Godefroy Mayobo, ba membre ya parti Mumbis unifié, Palou na Mokuse, ba se retrouva ki week-end eleki na siège na bango oyo ezwami na quartier de bonhomme na commune ya Matete. Ambiance ezalaki vraiment total, ndenge kaka ezalaka na Palou. Boye secrétaire général, chef du parti, Godefroy Mayobo, alobelaki 2 points pour natina ya matinée politique oyo. Ya liboso ezalaki situation ya parti epai wapi atalisi ndenge nini bato mosusu balingi kokotisa crise nzokande parti eza na kimia ata crise moko ezali te parti ezali kotambola malamu abeti lisolo ya mwa désordre oyo elekaki mikolo euti koleka chef du parti a condamné violence na forme na yango nyonso alobi eza na esika soki mokete na Palou nde asengi kimia ezala moto moko aboyi congrès azali te yango ekosalema kaka soki ba moyen emonani kasi bato nyonso bazali kozela moment oyo nde likambo etali congrès soki nanu esalemi te bakoki kotika parti ata mokete na balabala balobelaki pe année 2025 oyo ezali année ya centenaire ya patriarche Antoine Gizenga oyo azalaki fondateur ya Palou ye abotamaka le 5 octobre 1925 natina wana baaktivité ya ndenge na ndenge ekozala organisé pona kotalisa œuvre ya patriarche Antoine Gizenga Fungi ye abotama na 1925 ndenge mokona Patrice Emery Lumumba na micro ya Info Lingala journal ya peuple Anissé Mifia oyo azali secrétaire permanent ya Palou alobaki boy lelo ezalaki pona koyebisa ba militant que crise na parti ezalité ezalaki na moi nous pour déstabiliser parti mais na niveau interne ba mesure ekozwama pour que makambo ya bongo ezala te to mesana nango boyebi ba front de salema mingi mais makasi ya Palou ezali kobongisa pona ko continuer et pour ya liboso ezalaki yango na encourager ba militants pour que ba lembate ba continuer ya ko soutenir parti na ba. Deuxième point ezalaki ya koluka ko installer processus ya ko immortaliser ba père fondateur na biso Lumumba Gizenga. Oye bape osimba ke nyonso elekaki vraiment kitoko matinée politique oyo ezalaki occasion pour na secrétaire général pe chef du parti Godefroy Mayobo apesa ba éclairage na ndenge parti ezali kotambola surtout à lancer centenaire ya Antoine Gizenga Fungi le patriarche d'activité ya ndenge na ndenge ekosalema. Nationale de femmes, il y a parti politique Alliance des paysans, des ouvriers et de la classe moyenne pour un développement durable. Apostem Namoku, c'est parti sur il y a autorité morale Abdon Etina Bekile, célébré qui dimanche 12 octobre na siège il y a parti na bango kuna na matete journée internationale il y a la femme rurale pour le détail. Na occasion ya journée internationale de la femme rurale Oyo Ezalaka célébré le 15 octobre en Vula Nyonso de Ligue nationale de femmes ya parti politique Alliance des paysans, des ouvriers et de la classe moyenne pour un développement durable. Aposem Namoku c'est parti sur ya autorité morale Abdon Etina Bekile Ipan Oyo ba mesana kobenga ye le mutu pa profitaki na journée ya dimanche 12 octobre pona ko célébrer yango elongona ba mama maraîchère oyo bautaki na périphérie ya Kinshasa lokola na Kikole Menkao Kimwenza pe bongo na bongo présidente ya Ligue de femmes madame Nadine Ngimana l'infatigable azwaki maloba pona ko remercier na nous président national na bango Abdon Etina Bekile pona soutien na ye et pa ba mama una encourageaki pe ba mama bilanga oyo bapona ya kosala pona kolesa mabota na bango pamba te aposem tango nyonso ezali kovaloriser misala ya maboko. Secrétaire permanent ya parti yepe na tourna ye asuetaki journée malamu na basali bilanga na kombo ya autorité morale na bango Abdon Etina momo ya kafu ezalaki tango ba mama maraîcheur ba exposaki ba produit na bango lokola ndunda pondu aubergine
pastèque, poivron, tomate pe biloko ya ndenge na ndenge. Bosimba pe boyebake awa ezalaki kaka ba mama ya Aposem Kinshasa te, tomonaki ba mama bautaki na Bandundu pe na Lualaba. Na micro ya Info Lingala, Madame Nadine Ngimana, présidente ya Ligue des Femmes Aposem pe moko ya ba mama bilanga bapesaki ba impression na bango. Na papa Abdon na parti na ye Aposem lelo kwa sali to sepeli mingi biso ba mama puisque asala ngo ezala kaka ya liboso te ekende liboso po mbala sima abenga biso lisusu biso ba mama toya. Le 11 octobre, Yanvoula Nyos, monde entier est célébré la journée internationale de la jeune fille. Il y a 2025, Oyo, Boye, Baketem, Nango, Ezali Bongo, jeune fille, que je suis, le changement que je porte en dépona, pour commémorer journée Yango Malamu, reporter, il y a Info Lingala, Bazoki Makanisi, il y a présidente, il y a Union des femmes nationalistes, Mwanambo, Kabongo, Iget, Luka, Lumwambuyi, Oyo, Alobi Boye, na micro, il y a Info Lingala. Journée internationale ya jeune fille pour nanga koki kondima ba commémorer yango te. Selon ngai ezali il faut bazwa mwasi jeune fille selon ba valeur na ye. Mwana mwasi ba valeur na ye eza kote ma mingi na ndenge na ye ya molato. Eza kote ma mingi na ko préparer ye na makwela. To senga na bango bami pesa mingi na oyo eko apporter bango ba avancer par rapport ya deux cas o na pesi neti ko lata na bango neti ko apprêter bango na makwela. Union de femmes aza ko bunda plus contre ba anti-valeur wana poto aider s'il faut ko kotisa lisusu bana na biso na ba culture na biso ya kala po ete elenge mwasi bien ki akotanga kelasi na ye abakisa bakitio na biso ekozala malamu mpona bana basi na bana na biso basi. Conseil na ba mama ezali mama nyonso to pe papa nyonso il faut azala lokola ba papa ya kala. Chaque fois ovandisi mwana oza koyebisa ba vérité oza koyebisa ye comment ko avancer pour akola malamu na mikolo ezali koya. Na enseignement bosimba ke complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Nerombu organisé qui assemblée générale elongo na ba parents ya ba élèves toujours na bokambemi ya yemoko initiateur nango honorable Nerombu la dit lando apesi ba détail. Première assemblée générale des parents pour l'année scolaire 2025-2026 na complexe scolaire Mama Pemba 1 école ya fondation Nerombungu ezala qui organisé week-end eliki epai wapi ba parents bayaki etuluku pona koyoka eloko nini esengeli basala pona année scolaire 2025-2026 honorable Nerombungu oyo azali initiateur ya complexe scolaire Mama Pemba azwaki maloba pona kosenga na ba parents bayeba na encadrer bana na ndenge ya malamu na banda kupamba te bazali inspecteur na bango kuna bana bazala propre ba respecter aire d'arrivée pe asenga ki na bango likambo etali ba casse poussière ezali obligatoire na ba aire ya pratique pona bana nyonso bazali kosala technique azanga ki pete kolobela makambo etali likambo ya cantine scolaire oyo biloko ya malonga ezali kuna bana esengeli balia kitoko po bazala en bonne santé ba parents esengeli bayeba na kolinga ba étude ya bana bango ba contrôler bango malamu ba s'appliquer malamu po bazala utile na société alobela ki likambo ya atelier pe ba pratique ba parents nyonso ba yokaki pe ba tondisama ki nesengo balobi ke encadrement ezali kitoko na complexe scolaire Mama Pemba kuna bazali kolie théorie na pratique azanga ki pete koloba susu na ba parents esengeli tango nyonso batalaka bakaye ya bana na micro ya Info Lingala ba parents balobi. C'était formidable et vraiment nous sommes consolés et nous avons vu que ça c'est Dieu qui a visité aussi Kisenso parce que quand nous avons des hommes qui ont des initiatives
et les gens qui inspirent quand même l'avenir de la jeunesse. Et surtout, ce que nous avons remarqué dans son discours et dans tout ce qu'il nous a parlé, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Et la chose qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'il a associé Dieu dans tout ce qu'il fait. Moi, j'ai l'installation d'Akou, j'ai une makasi. J'ai nero mbambara na nero. Yango partout bisika no songa na kendaka na témoigner na nero. Pour mamba osala mambo bien. Asangati ndenge totangisa bana. En tout cas nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs vraiment Mama Pemba aza likolo. Bosimba pe boyeba ke honorable Néron Mbungu alobi atonga école oyo pona ko gagner mbongo te ezali commerce te kasi ezali pona ko sunga bana batanga na ba condition ya kitoko pe bazala utile na société. Bosimba pe boyeba ke na sima ya assemblée générale elongo na ba parents fuma banga moyo honorable Néron Mbungu asangisaki ba enseignants pe ba personnel nyonso pona ko pesa bango ba directive afin que année scolaire 2025-2026 ezala réussite ndenge kaka ezalaka na complexe scolaire Mama Pemba. Ba porte si efungwami na ISTPK pour na ba inscription ya année académique 2025-2026 kuta bango na avenue Boujala numéro 29 na commune ya Kitambo référence stade Vélodrome. Ya année académique 2025-2026 est démarré déjà et na likambo eteli ba inscription na Institut supérieur technique protestant de Kinshasa ISTPK na Mokuse oyo ezwami na avenue Boujala numéro 29 na commune ya Kitambo référence stade Vélodrome yoka ba nouveau diplômé pe ba nyonso bazwa ba diplôme kasi nanu okota université te ISTPK epesi bino opportunité ya koyekola ISTPK berceau ya savoir ezali koorganiser ba filière oyo na licence LMD toza na sciences infirmières ba parcours lokola soins généraux sage-femme na pédiatrie bakisa lisusu na licence LMD na biologie médicale toza na ba parcours lokola technologie de laboratoire na passerelle pe master na EASI toza na biologie médicale pe santé communautaire wana ezali ba filière oyo yo okoyekola po okoma monganga monene ISTPK enseignement ya qualité ezali ya kosamba te o po chaque année ba diplômé nyonso babimaka na ISTPK balukaka bango na ba marché d'emploi ISTPK afongoli ba porte pe azali kozela yo nani akotia tembe na ISTPK bilembo ezali komonana misala ezali koloba qualité ya enseignement ezomonana oyo penza berceau ya savoir ya boye ezala te o tobandi boyoki à ne pas manquer rendez-vous yango yo na ISTPK berceau ya savoir. Inauguration ya boutique d'habillement LM Luxure Style et Salema qui vendredi 10 octobre na présence ya batu ya ndenge na ndenge kuta boutique d'habillement LM Luxure Style na avenue Tangu numéro 10 quartier GB référence camp américain. LM Luxure Style ezali bongo boutique d'habillement pe parfumerie ya kafu kafu oyo eko répondre désormais na ba besoin na bino bato bolula molato oyo bolinga kozala toujours chic c'est-à-dire bon chic bon genre. Mama Flore en tout cas merci na yo. Boyoka inauguration nango esalemaki weekend eleki na siège nango oyo ezwami na avenue Tangu numéro 10 quartier GB référence camp américain et pa wapi tomonaki ba invité ya ndenge na ndenge bayaki pona ko admirer mosala oyo Mama Flore asali ribbon symbolique ekatamaki
champagne emelamaki epa na ye moko mama Flore na sima ezalaki visite guidée epai wapi ba invité ba monaki biloko ya qualité supérieure oyo euti na mikili ya poto précisément na mboka Paris tomonaki ba chaussures ya qualité ba sac de marque ba parfum ba accessoires bilamba kutu kolobate oyo ba nyonso ya grande classe ba kolekate sans que bakota na LM Luxury Style sur place vente aux enchères et salemaki mon côté atikalaki sima ezalaki nde kowelela ndenge kaka bozali komona mama Flore alobi oyo bolukaka yango yo eye awa c'est du luxe boyoka luxe ya na kati le style et landani donc voilà biloko bien biloko eza ya koloba kutu te ya kosamba te bato oyo nyonso donc oyo akoki nde okota LM oyo akoki te okota te parce que eza te on est toza trop totie cher mais non totie prix moko abordable pour le grande dame parce que actuellement na kin donc partout dans le bar Afrique mobimba kola te koma ekomi mo eloko moko boye osomba eloko na yo okuta ngo bokomi soki 30 ok faites moi boza 50 bola te là-bas moko donc c'est quelque chose que basi ba fille ba grande dame ba supportera te quoi bola te lo na kitoko yokuti mutu musupa la tia donc la cotissement ba rareté pour changer un peu de choses des pièces uniques et lambo somba la LM sur okuti en ailleurs. kolala pongi te yo moto linga molato mama ya ngebongebu na bapapa oyo ya propre ko voyager te po okobebisa biye na yo ya kamba na LM Luxury Style kuta yango na avenue Tangu numéro 10 quartier GB pene ya camp américain au Tembe au moni yango awa qualité de qualité. Association confessionnelle Kintu Adiki Abangunza ba fête qui dimanche 12 octobre 74e anniversaire ya liwa ya prophète Simon Kimbangu ezala ki na siège ya ACK oyo ezwa mibongo na quartier Sola na commune ya Kisenso. Asekati tia Asekati tia Asekati tia mtoto Afrika bete kiponda tuzole bete kiponda tu tuzolele bete kiponda tuzole bete kiponda tu tuzolele salakata tu Association confessionnelle Kintu Adiki Abangunza ACK na Mokuse dimanche 12 octobre 2025 ba se retrouver qui na siège na bango oyo ezwami na quartier Sola na commune ya Kisenso na bokambeme ya chef spirituel pe représentant légal na bango ntumwa menga bosimba pe boyebake ezalaki occasion pour na ko fêter 74e anniversaire ya disparition ya Sauveur Mfumu Kimbangu ya kufaka le 12 octobre 1951 Mateya epesamaki na mokanda ya Mbanza Sanda na livre ya Mvuluzi Kimbangu chapitre 46 verset 1 à 10 thème na yango ezalaki bilembo pe bopemi Moteya mokolo alobelaki makambo ya ndenge na ndenge oyo ezali kotalisa œuvre ya papa Simon Kimbangu esengeli baindo nyonso bayeba na kondimela ye bongo na suka président ya département ya jeunesse provinciale ya Kinshasa Papa Lendo Simba alobaki bo elo oyo soki tosangani na kata oyo esika ezali pona kokundola 74e anniversaire ya kokufa to ya bozongi ya mokonzi Kimbangu na mboka ya Molimo pamba te mokonzi Kimbangu batu ebele lelo bazali ko ignorer histoire na ye pona koloba ete ke ye akufa azalaki mututa azalaki mutu songolo pakala azana tina to na valeur moko te na kati ya libote ya bayindo mais biso lelo à travers ya mateya ya chef spirituel et représentant légal tuma menga aye kotalisa biso ete mokonzi Kimbangu azali moko oyo atelemaki pona koya koluka ko libérer ngai na yo moyindo Simba pe boyebake ezalaki fête moko ya munene pona bandeko ya association confessionnelle Kintu Adiki Abangunza
epai wapi bazali ko célébrer mokolo papa Simon Kimbangu azongisaki molimo ezalaki bongo ba groupe ya filtre ba scoutiste pe ba chorale ya ndenge na ndenge balekaki wana pona koyemba pe kosala ba défilé oyo etalisi ke bazali toujours honorer mémoire ya papa Simon Kimbangu sauveur. Quel type de leadership pour la restauration du Congo et Zalibongo thème Oyo Ekozalabongo exploité samedi 25 octobre 2025 à 9h30 na église sans précieux Oyo Ezwami Bongo na avenue Bonga numéro 23 na quartier Matonge na Sima ya maison communale ya Kalamboye bake orateur Zalibongo révérend docteur Nicolas Tongo. Nazo bengisa ba mama nyonso oza mama oyo salaka ezala na gouvernement zo mama ministre oza na komba soki koto ezo simba me yeba quelque part kombe ezali mama oza femme commerçante je te dis la vérité tu as ton combat telema oya kozwa victoire mama oyo osalaka so oza maka nyonso même oza na libala olobi mobala lingi nga pesaka nga nyonso ezalaki mpe na ane nayebisa yo ye mobala alingaki anda kopesa double portion mais malgré bolingo ya mobali na ye ekokaki ye te mais il y a quelque chose qui manquait. Voilà pourquoi je viens koyebisa yo mama yaka na kombo na Yesu yaka pour que ozwa victoire na yo que Dieu nous a donné dès le commencement du monde. Wana ezali appel ya pasteur Animbo Ngonseka, présidente ya ba femme témoin ya résurrection na église sans précieux wapi epai révérend pasteur Jean Bosco Kindomba azali bon représentant légal bango bazali kobengisa ba mama pe bilenge basi na grande convention de femmes oyo thème nango ezali femme ton combat et ta victoire, femme ton combat et ta victoire ekobanda du 27 au 31 octobre 2025 à partir de 17h ti 19h30 na adresse Kakamoko église ya son précieux temple du grand roi oyo ezwami na sima ya maison communale ya Kalamu na Victoire Matonge pendant 5 jours mokoka kolo asopi ngolu na ye epai ya ba orateur oyo révérend pasteur Jean Bosco Kindomba oti ya Milulu pasteur Animbo Ngonseka bakiselae aninguya animoto prophétesse Vanel Monka bakisa révérente Julie Vanga pasteur Animbo Ngonguya alobi na yebisa bino ke ekozala na moment moko ya makasi ya mabondeli pe ya délivrance. Toutes les femmes dans la vie ont leur combat. Maman combat ezali mais na yebi que victoire pe ezali na kombo na Yesu Christ. Tu es combattu na ba myome na ba kisse na ba maladie belé mais laisse-moi te dire tikanga na yebisa yo mama victoire est assurée et certain yango nazo benga ba mama nyonso oza na posa victoire kokende na nganga te kokende ba sokola yo te kokende ke yaka na kombo na Yesu o tu vas pesa potopota qualité qui peut acheter même oza mukolo yo pe okoki komela yango Protivap encore et toujours oyo mama bituna tuna ayeba te tirero apesa mwana ye bire ebe na santé kitoko boye olesaka ye nini aliaka Protivap soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap potopoto kitoko mpona babebe pro mama soma ye mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye aliaka kaka Protivap protéine vitamine énergie azama yele na classe abelaka te alimbaka te ba mama félicitations na bokoneri bana Protivap facile à digérer et nourrissant ezana protéines vitamines et énergie bébé na yo kitoko ninyo esaka ba ba ingaka ngo santé kitoko nzoto makasi matemi disa mama tetsa mwana sukana mbimbi oye sukana mbimbi wakusa Protivap pour bébé tozana communiqué écologique awa bolanda lecture nango. La grande famille Mafinda, Mfumumpanga, Bapapa Wempanga, Victor Kubungu, Toro Bavelela, Peteza, Bazana Mawaya Kwebisa na bandeko baninga pe bayiba na bango nyonso, liwa ya ba frère na bango mibale.
Damien Tondo na ville ya Kinshasa, pe Pierre Ntondo na province ya Congo central, mingi penza na Kimpese bakufaki respectivement le 27 septembre 2025 pe le 4 octobre 2025. Programme ya matanga Izaboué, mercredi 15 octobre 2025, veillée mortuaire na ville ya Kinshasa, mingi penza na avenue Mbinza numéro 40, référence arrêt ya ba chinois na commune ya Kimbanseke. Jeudi 16 octobre 2025, levé à corps Yandeko Nabango Damien Tondo na hôpital Kimbangiste ya commune ya Kimbanseke pour la province ya Congo central kuna na Kimpese. Vendredi 17 octobre 2025, veillée mortuaire na Kimpese pour na Pierre Ntondo na Damien Tondo. Samedi 18 octobre 2025, levé à corps na Bangomi Balé na morgue ya Ime direction Mbanzangombe na village natal. Pe mokolo ya lundi 20 octobre 2025, Bokundami et Kosalema pe ba hommage ya Suka. Tika été communiqué oyo et comme la batu nyonso bayebaki Pierre Ntondo na Damien Ntondo. En tout cas, l'oroni ne si la kate info lingala journal, la pepe pona pepe yango e komi na suka, na kokotirango, bongo te son ke na remercier Nathalie Kaila Kapenda oyo azalaki na édition na sima ya caméra, pe montage et simba makina Idon Tingi, pe Christian Kiange Beni journal, la pepe pona pepe zaka supervisé, et pa ya héritier mapine mbande ko boti kalamalam, au revoir.